mais aye bango bien na kene mbala mo na yebiso ye bien papa na ya somba lopango wana te na kamati mbongo ya ebele pesi papa na bango mbongo na déficit ye ngani munaka kozwa mali oya papa na bango et na yekomona livré parcellaire na kati wana bi gloire à Dieu tala toi attends lupango komi na conflit ya deux familles si ma maman na ye bazolo ba lupango ya ndeko na biso Rachidi omoni plus yo mimi ngai c'est toi ma belle papa non tu dis ma belle sika yo takandoki ya mwana kasi nanga oyo otika la jamais kolia non non grande sœur nanga afa kufa eloko liboso yebise ngai ndeko nanga mwasi abanda ko débrouiller na kala na ye si maman on est comme qui bela sala kinini nde ayaki ko somba lupango je m'en suis ndeko nanga ya mwasi ayaki ko yebisa ngai omoni papa leki ya mwana nanga wana na mobali nanga baza tata moko me mama moko te allô allô Masasi ya Masasi boni mama kuna na homme de veillard misunga naza déjà na misunga homme de veillard au moni tant maman apika crise allô naoki bien te tant bazo sengo mbongo yo tindi mbongo bango bale basonge bakati basonge bamemene ba dispensaire la mike eza sunde ngona te mama mena poto na Kinshasa la même chose et loko zo sepelisanga banda mama koma na misunga homme de veillard ko tali mama oh mama zongi lokola bébé bazo zo soya mama oh mais là so moni mama zongi génite mama zo lia 3 fois tongo midi popo deko nanga elo musu sepelisinga misunga homme de veillard oyebi ke bana courant zo katana soki esalika manœuvre pano eyali temps bana lumière 24 heures sur 24 heures et puis connexion internet evanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place alali wana afini bouton rouge docteur mbango aza na kati c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga doso futi mbongo nozo regretter te awa tusu bien nango ezali baminganga bazosala mama contrôle chaque semaine mais azala kuna abela te bazosala examen en tout cas ya Masasi emonani penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga emonani na misu te emonani bambongo na zofinda ya pamba wana c'est fini tout ça boko liango lisusu te homme de veillard misunga ngana bango rendez-vous quand la fin du mois na pemi te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema ba médecin 24 heures sur 24 heures a continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois yebisa bango na changer comme on a comme il petit misuna babe Oh mon Dieu, ma femme me dit il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire avec ces grands embouteillages? Partout, il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. On ne connaissait pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche, composé le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Mbote, balani nyonso bonandaka biso na kati ya chaîne chez biso télévision na émission oyo ezali émission moko et
convainca déjà batu na kati ya mitema na bango émission na ekoma ke muta fani na ndako ne bwa bino naza na besoin na tala émission nini bravo Jésus nzama pambola bandeko tellement boza ebele ba oyo vraiment bopesa so confiance to kota na bandako na bino bravo Jésus za lokola ezali lokola sentinelle o azali ko kengela pe bravo Jésus ezali lokola kokoko sauf ngule motema na bravo Jésus akoti pe okosepela mingi na kata bravo Jésus en tout cas tu attiraka beaucoup de leçons pe pesa biso maele tellement ebele et puis et c'est plus saka bandeko ebele merci na bandeko nyonso o pesa biso confiance bandeko pe nyonso pesa biso conseil bandeko so bokomataka pona to bongisa musala nzambe vraiment apambola vraiment bino merci beaucoup na bolingo na Yesu Kristo masia bravo Jésus to chez biso télévision lelo bato belé na kata chassa bolela ki mingi vraiment ya kolela mingi en tout cas président Chic Mukada yoka kibino et lelo yo to kota na kati ya TNT sala recherche na télévision na yo okomona vraiment oezali télévision et chez biso télévision pe ba bravo j'ai déjà c'est bandi nzama pambola encore une fois équipe technique nyos mobimba dinige mosolo d'été ainsi aussi que notre coordonnateur LH. Sans oublier ma conseil que j'aime beaucoup, il y a des choses. C'est qui? C'est notre maman Witch, Clarisse Oyobatebele, Balingaka Mingi. Merci na ba conseil nyos, na ba conseil nyos. Il y a Londres, il y a États-Unis, partout, France, Allemagne, partout. En tout cas, merci beaucoup. Et aussi, na Oyezali, lokola, bravo, Jésus soutien au priaka. Chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi. Sans oublier aussi chaque vendredi dans la gêne et prière. Luka ko ta plateforme ya prière ya bravo Jésus. Nzamba kozanga te vraiment ko pambolo ba coordonnateur bazali wana luka okota okoyeba pour que o priaka pena biso ensemble. Quand nous lobaka ke na kati ya bravo Jésus bat bayaka pour que to sunga bango. To na un jeune homme azali na biso na kati niska oyo ayaki il y a un problème, il y a un conflit. Tout traiter spiritualité, même aussi mangotali vie sociale, tu es traitant parce que nous sommes là comme des hommes de Dieu pour nous orienter beaucoup de choses. 2 Chroniques chapitre 20 verset 28, confiez-vous à l'Éternel, vous sera affermi, mais à ce serviteur, les prophètes, vous réussirez. La réussite est allée dans le belé. Mbote papa. Mbote papa. Boni. Angola nzambe ko. Comment on a? Rachidi. Frère Rachidi. Tu peux prier. Problème est. To sambeli nzambe ya makoki na nyoso. To pesi merci. To tiki moi on a ça le boko notanda père. Nous voulons que journal Elo Zala yono tambo sabiso dans le nom de Jésus-Christ par la foi j'ai prié. Amen. Amen. OK, papa Rachidi. Tozo kayo. Papa na komeli bino na tala rabino boyambaka batu bayaka na baka ebele ndenge na ndenge bosunga batu. Naza mutema na nge komi na suka. Nga ba parana nga babotinga kanga moko. Nana ndeko te. Tant on a botamaka ekokola na nga ba parana nga bazale na bomba riche te. Bazale simple ba de prière. Ba fandi sanga ba isanga mwana biso na ba ko de prière na biso to somba lupango oyo. Tant yo botami to fi kombo to tie yo. Lelo ato za ata biso to za te. Lupango ete kamate to tika mon à disposition na yo comme héritier. To éviter soki mwana muso ko botama. Olala kula mukeza tite e okoma papa uti ko kufa awa. Papa kufi bandi kwa papa baebisi mama na ngai. Bimisa eloko o eza yo. O eza yo te tika. Mama bimisi o eza ki ayeba kangi porte. Na matanga ekokunda bokunda mi ya papa na omona ndeko ya papa abimisi biloko ya papa wana pas même 45 jours. Pas qui 45 jours et si là-bas panza wa surtout abimisi biloko ya papa. Bon. Papa ça encourage. 45 jours t'es à 40 jours et puis bon, bilo moins bon. OK. Et là abimisi biloko ya so papa. Bon. Maman aye kota la ke ko comprendre que na kati ya biloko ya papa livré parcelle et ça la kana na kati wana. Abengi papa leki. Abengi tala na ba biloko memaki ya ndeko na yo. Et ça na livré parcellaire et ça na soki okoyi pozo ngisango ozonu na nu biloko ya papa ya ndeko na mbale. Te yo ebi nini? Ah boyebobo sala bola mona sala bino. Mama tuni ebola munini. Ndeko na nga bande ko souffrir. Aya pa na nga na déficit mbongo. Na déficit mbongo.
akeba note que le lupango asomba lupango wana explication ya papa leki wana isa mama bino azoyebisa mama mama ebisi toza na telefone moi tosola bien eza te nga lokola pe na uti na bamakambo nazotambola te luka okuta no expliquer nga ngono ndenge oyo ozolobi papa leki ayaki kokoma banda kotalisa mama mutu akufeli mobali aoti voir bandi kokangela ye ke nazwa mbongo na nga na defisa mobali na yo asomba lupango bino lelo bozodolwa akwaki akozongisela nga azongisa te na boyaka kolobela po yo oza semeki oza ndeko na nga te na kuvraka ndeko na nga epa na yo abima kaka na poa moko boye me azongisela nga mbongo te vike ntango na yo moni ke akufi atiki nini loba nde nangi na récupérer mabele na nga mama ebisi na vai na mobali na nga ta molai makambo atikala obetela nga mote voire même na mwana koli aza déjà zoyeba makambo apandisa ata mokolo moko te ayebise babuzoba oyo to namoni makambo ekomolekela biso mama vike na po akutanaki nango na makambo oyo papa leka yoyebisa ye ecrée tension pa mama tension bakobela mama yotika biso vraiment mama yotika biso tobandi olandela no makambo matanga noko azalaki na ngula tango okinde na ye akufi aye noko tango akomi tango to sisi makambo matanga na vandi sinoko po papa leki jamais na kotelemele boye asa papa na vandi sinoko ata makambo papa leki aye koloba me nga banda ki bomwana na nga tindi na koli boye na biki lupango ezalaka ya biso papa na nga bayebisanga papa na nga yebisanga avant kufa ke lupango na otika ngo epa na yo quelle que soit difficulté ndenge ni okote ka lupango te okanisaka biso ata na mabele oyo basangisa mbongo ye na mama na ngai ndenge na yo kaka na expliquer no comment papa leki ayo loba nini ke ye adefisaka papa na biso mbongo po asomba lupango wana eleka mikolo azongisa te ntango akufi ya komi na bamanke abotola lupango loko ebisinga vando za na mwana moke tozela 40 jours eleka ndenge na koexpliquer bien mais ka ba mikolo na moni papa leka ko motinda batu ba ya kotala lupango des fois batu ba yeba koti ba kotala lupango ba soka ba mesir na moni ke papa leki noko eloko ebisaki ngai kete na zela 40 jours eza musika lupango koteka nde na komel bino bobengisa noko aya ayebisanga nini yango oyo abena nga tokosolola oyo mama na biso ayebisaka ye mpona makambo ya lupango naza kimia te papa merci papa merci d'abord liboso courage copère de papa na maman ce n'est pas chose mo facile te eza makambo bilolobi na Ecclésiaste chapitre 2 verset 2 mutu mota na pouvoir retenir souffle na ye en tout cas on a obaka courage biso peut faire la papa mais les lots quand même nzambe pe à kolisi biso on a biso ka courage merci beaucoup na bon effort est-ce que papa va kufa mais pour tout na magoza na choc est-ce que témoin mon côté avocat mon côté ouais à cause la pour avocat mon famille papa ebai makamwa te je crois et bien moté hein celle mutu na tika na yo eza pour famille papa na biso na confiance mingi te po baza bato ba guerre d'esprit bango na bango et celle mutu ayebaka ba makambo nyonso zaki oncle na ngai on a ebeke un jour akobundela ngai donc yepé oncle a voyagé kana ye na bango là et moko mona pas suki na mwanda balufu wana voyagé kana ye nde na bondela ki na ebisaki pena avant akende amekana ko traiter citation oyo na makasi na moko na zokoka te talaka ba papa leki ouais so que directement ba kopé ko problème pas na za banzamba si d'accord merci beaucoup merci je crois que balandi moni que le kambusu de traiter ça la spiritualité te moni même vie sociale biso mabelanda biso partout na ebité ki mutema mabe oyo ba bazana nango lupango na yote lupango ndeko no biko de saka mo poni bandaka la va kufa yo yakate tant moni na choc moi la jeune garçon boy na habité oteka lupango po kene wap akoma fazer na habité tout la sport publicité si manango tozo zonga
Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire avec ces grands embouteillages? Partout, il y a des œufs de marais. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissot Wendy, un grand marché qui vous rapproche, composé le plus 243 82 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissot Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poisson salé et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissot Wendy, un grand marché proche de chez nous. Olingo nanga ya Yesu ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana moto baluka yo na bajeune priere bakutana na yo Merci, Bandeko Balandi. Tout dans la sport publicité. Bissot. Papa. Yo, tu n'as jamais offensé à papa les yo avant ben anoko. Na sale effort, na komati pa na yo. Mais tu yo kanate, na expliquer. Tala makambo ebanda ki boye. Ebanda no muke, to bulango lokwa banje. Ti mama kote lo na mabele. Banda na bota matine na koli makambo yo zolo ba na ba tikala ta ko ebisanga on te pa ba parents na ba. Ton na bika bongo asiliki atomboki atelemi na kanda bandi ko ba benjir. Bolamu na ngana salaka lelo bo balukeli ngai kuti ngana ozelo ko na ngai atomboki bandi lo babo. Ona bangaki bakolakela pa komela ba niveau mo lokola lakela. Ceux qui vont continuer car pour faire le pain on a yoté là au monde attend sous 40 jours maman nous le caté la mito enfant en église. OK, merci beaucoup. Merci papa, merci. OK, je crois que Luka qui kobenga tout ça ba numéro ya papa Leki. Tout ça peine numéro ya oncle. Mais même si ceux qui papa Leki ça comme déjà. Alors ba côté la biso papa Leki to Luka likambo ici là dans les meyables. To Luka to chango ba la terre en tant que bateau, en tant que humain, parce que même ça bateau, même bateau ba la biso et lo konyo soza na no mukileza ayote. Tout ça le locataire, même téléphone pesa ayote, même il a mola te pesa ayote. Même le pango sombi il a payé ayote, même la voiture pesa ayote. Un jour au coup faut leka. Mais toi papa leka ça makambo, est-ce que vous sort? Est-ce qu'il y a bota? A bota déjà? Eh ça na bana Ana bana. Pourquoi ça so papa leki? Pourquoi tu as rapidement? Papa les gars kota, est-ce que mon papa héritier le bizarre vrai? Et ce qui n'a ni papa n'a pas papa héritier pour autant un peu comme on a maman et côté na motema. Mutu, est-ce que makambo comment son papa les no comme héritier autour balanga ya. Est-ce que comment on Rachidi. Makambo papa Rachidi c'est ça vrai? Toi bon ça so papa les qui héritier ni quoi hérité. Habité. Bonsoir. Bonsoir. Bonne papa. Bien. Vous allez bien? Oh. Oui. Oui. Bino bato bobenga pona kozwa espace awa na fiki na foire. Oui, biso. Mais au moins na ngana kutia quel problème? Azamo na yo. Ah. Ah bon? Oh, en tout cas, il y a coïncidence hein. Ils sont en place en fan alors. Mais c'est ngana yeko luka ba espace.
bon mais ça te met au bobengi nga pona ya kozwa espace awa na fikini espace ezali et kuma kama vendre bolatinga lokola na sa interview mon c'est quoi non espace ezali c'est quoi le problème ici est-ce que espace avec ce putain de gars comme ça Papa. ça va pas fan Papa Leki. Oui, j'attends avec beaucoup de respect que je vous dois. Naïna makambo te. OK. Yangwana voilà, quand tu fan na poto me poste na makambo ngoko. Yastan. On dit que le 14 février, ils a journée ba mourir. Tu veux banner sur la est-ce qu'ils a vrai? Papa Boni. Oui, normal, très bien. Otomboki makasi boye pourquoi? Non, bino bo benga pona ya kozo espace awa. Et comme makambo lata nini oyo soki babenga ngo nini ko soki comment. Kozo espace comment ça sur interview? Et putain de gars comme ça boye vous ventilinga awa c'est qui? La personne là hein? Mais yo lobi nanga ki aza mwana yo mobi ki non c'est qui? Yo moza ko se comprendre. Aza mwana moya bo to cité, aza mwana moya toti. Il comprend pas les choses. Hein monsieur? Mais est-ce que c'est ça que moi aussi j'arrive pas à comprendre parce que na koti kuna oh lata nini oh na yepo na espace eh bino bata espace kota kuna no kote komi comme ça na mona ndoke yo c'est que succès mon boy hein allo bien papa héritier Papa héritier. Oui, nazo kao monsieur. Nazo kao. Na mono zo benga ndoki na ebité mais obenga pas moi na yo. Na ebité moi na ndeni. Non, est-ce que ça intelligent à cause là derrière ba parents na yé. Il peut pas être derrière sa famille de sa maman. Non, pas comme ça. Nandeni papa me gape ko expliquer biso pona mono posa na moza maman clair. Na moi j'aime ça na ba clair. Quand je vous ai dit mais c'est il est bourrique mais il est mon enfant. Oui. Moi non ndeni. Moi na ngaza mwana ya ndeko na ngai. Aza mwana ya grand frère na ngai. Ah, OK. Mais je suis surpris na kuté na katne sika. Ya pas école espace bien comment? École espace. Bon, Rachidi. Papa. Problème nini oyo na katne sika. Eza nini ah d'abord. C'est quoi ici? Eza nini? Papa na ngai. Ah non. Papa. Papa Leki. Papa Leki. Comment yo ebinga za papa Leki? Kasi yo mtobe za mwana ndeko loto ba sikoti obi kaza mwana grand frère na directement oza nani yo mtoto banga siko ya de na bengo papa Leki déjà des choses comme ça bo benga ngate neti nini ngana zo luka espace zo luka boyete ne bo vantinga c'est quoi moi aussi j'ai ma maison bo présenter nganda ko libe comment non pardon papa oh dis vous appelez moi Kimia merci beaucoup merci. Bingo, papa est héritier. Oui, mon nom c'est héritier Manzambi. Héritier par rapport à quoi? Vous avez hérité Bablo Moussous. Azando il y a no konabiso akufa pia en son âme pesa en combat Manzambi héritier. Mais on dit quand même définition comme héritier. Ouais, je sais na yebi. Héritier ngo bani. Donc mon tozo ko mériter peut-être biloko moko boye et ça visible et tangible na miso. D'accord, merci beaucoup en tout cas. On expliquait très bien. C'est pas une macasse. Vous avez tant qu'il y a l'église au Samela. Oui, je prie. Samela. Bon, tant qu'il y a les 4 chemins, avant tout qu'il m'envoie conteneur. Et là, nous avons passé entre eux et moi. Asa mwana moko ndoki. Maman na ya kote babiloko moko boya bandoki. Oyo aza koyeba te que il faut à la simana biso ba papa na ye. Non moni be maman na ye autuko kufa kala mingi te. Papa na ye c'est mon grand frère propre. Paix à son âme. Na kunde déjà kala. Question problème ezaboué. Papa na ye na maman na ye soit basomba lupango. Basomba lupango bavandaka baboti mwana biso oyo Rachidi. Na moi quelqu'un ba membre famille ou bazala pe na posa ya koya kovanda na ndako babengana te tozawana. Mais aye bango bien na kene mbala mona yebiso ye bien. Papa na ya somba lupango wana te. C'est ma parcelle. Na pesa papa na bango mbongo. Oui. Na sa homme d'affaires na kendaka Angola alufu comme ça na voyage ka ba triki ba Nigeria ko somba ba pièces de recharge de d'autres trucs. Donc na Nigeria? Oui, na kendaka Lagos. Ko somba ka moi ba biloko o to salara na ngo ba faire.
et nazalaka na mbongo moko boy na gagnaka na marché moko boy na gagnaka Nathalie grand frère nanga azana vie moko ya souffrance ya pati. Mon frère, maman na sombo le pont, maman na teka makala, elle vend de breads. Non. Au déjà que maman ne peut pas koufa, en tout cas tout tika ba oui bazaba kumela kimia pardon. S'il vous plaît. Au lieu qu'on me cape encore une fois pour zoxasu ba pota mususu non. OK. Kolela wana za kolela ya lukuta parce que tu es au zoba, aux zoba. Hein, aux Hollandais jusqu'ici, tu vois, jusqu'ici. Rachidi, regarde-moi ton père. Jusqu'ici. Mon frère, on a gagné marché. Na simbi mbongo ebele. Papa na yo motongi bandaku ya pasi. Avant on va chanter à pasi. Il peut acheter la parcelle? Kana mbongo wana papa leki nde atomba mabele. Rachidi. Rachidi. Oza mwana. S'il vous plaît au papa. Nazolinga ko keno ma bénimité parce que tu es aussi mon fils. Attention. Oyebi bandekono ope basana ndako. Fais gaffe. Mon frère na gagné mbongo na marché bien to salaka na Angola. Na ye na pesi grand frère. Mbongo so na bina salango ba faire mususu ndenge na zo mona vie na za bozo kende. Eza bien te. Parce que la famille zali na bandal. Oui. Oya biso nyusu tu ba botela biso. Mais mon grand frère zo loué na makala. Na oki pasi. Na kamati mbongo ya ebele. Pesi papa na bango mbongo na déficit comme en crédit. Même tout ça, la papier, ça verbal. C'est mon grand frère. Il y a eu ça, monsieur. Hein? Et puis, na bombango. Et tu sais, le secret, na déficit papa na mbongo. Défait papa na ye. Et puis, Azdoum, c'est là, il va me rembourser après. Même 10 ans, même 5 ans. Il est mon vieux, mon sang. Non, on dit, matin, avant, na vie souffrance. Après, la ndaku salon, na bano, ba c'est belé. Na bandeko. Vous voyez? Na grande surprise, grand frère avant dans le lupango, ayeko kufa. Tokundi matanga il est très bien. Et biloko ya papa na bango, c'est moi qui avais pris ça. Lorsque tokanga qui chambre, on a dit à sa mère, tu prends toutes les choses qui y a aux anango pour ça oya yo, mais tu laisses oya marine, ya mobali na yo. Atika kango. Ngani munaka kozwa mali oya papa na bango. Et na comment on a livré parcelle na kati on a dit gloire à Dieu. Moi j'ai dit gloire à Dieu parce que c'est ma parcelle. C'est yangai. Personne ne peut le savoir. Mutu monte aye bien on a kati famille même dans le baboy. Même maman ou a bota biso ata quoi qui a kufa mais attends de qu'on a biso mon côté c'est moi. Le petit frère on nalanda qui est. Mais na ko surprise na yo kao. Lupango basangisa mbongo na mwasi na ye comme ça basomba yango mais on dit c'est quoi, c'est de bizarre, c'est de dégueulasse comme ça, c'est rien. Comment Gafon nous est Gafon a comme les alaki Matuidi persona Matuidi nalinga ki Gafon nga mingi nalinga ki ya nga tellement mais moi si na ye dans la balie moko ya famille na bon et puis la famille peut tous na ba guerre makasi le deux familles entre papa Matuidi na moi au moins na transpiré boy ce n'est pas du vin na yebisaka grand frère famille yo toye biango to coller ensemble mais ba genre na bango bazalaka wana et ko correspondre tena biso to lingana na bango to komelo ko moko non on mélange pour le ténèbre et la lumière. Le ça ténèbre dans la lumière, c'est quoi, grand frère? Non, je l'aime beaucoup, elle est ma femme, tu vois, elle fait comme ça, elle fait comme ça. J'ai accepté. Moi, j'ai accepté. Bon, mon abino. Mais bah, des familles, papa, na biso kuna, izaka pena bien na bango. Na famille, maman na e. Tobane ko bet, parce que tu es bango, très bien, on se connaît. Ya botemi na pasi, pas bima, botemi na pasi. Ada fils unique. Pourquoi tu as la mot unique? Raison, bah, guerre. Ba guerre, il y a entre deux familles. Entre deux familles, oui. Donc, ça des projectiles, monsieur Gobi Maté, parce que entre les deux familles, déjà, il y a des guerre, ça déjà. Donc, toujours qu'on a bien été. Parce que le problème à Lupango, parce que moi, on a dit que Lupango, c'est ça un grand problème. Bah, comment qui combo, tant il y a eu livré parcelle, est-ce que combo n'a qu'à livrer parcelle, mais, Azam, on a moko, monsieur. Azam, on a moko. Faut tout tirer la liste, il y a famille, pour la nuit, nous, Azam, on a ngai. Il y a ce moment où on est contre
Oui, parce que quand tu as fini que non, putain, ben, bleu, mais belé. Avant-hier, tu je lui expliquer des choses, ça, au même intérêt. Là, toi, attention, si tu me. Papa. Ça me pousse de toi. Papa, au même papa. Hein? Oui, ça va gérer. Il a mis son nom, Robert. Oh non, ça va gérer. Dans le pont, papa, il son rôle. Rachidi, yo comment on va dire son nom Rachidi. Ah. Papa. Au moins le stade mais ningai, parce que le mémo stade yo plus que oyo. Tu vas voir, tu vas sentir. Papa héritier. Papa héritier. Oui, mais c'est tout ça va ça la Nzambe. Tu ngala kimia, oza papa. Mon même la Simon en nzoto sali bien limbi sanga. Papa sunganga. Et le c'est très important. On a encore banayoke. Même s'il y a des cas, quoi je n'en ninga boete. Tu as toujours la paix. Liso, tu as toujours kimia, famille bato. Tu as la famille batoté. Circonstances où on malinga qui sont de kona mbaye bakutana na mama na ye de même taïbi pour mes ana ngote je crois yo lo bilikambo to yo kiango mais pour mes ate ce que pour na yo conclusion yo zui ndango ya ipo yo tinda batu ba basa de ba nini ngote ka lupango non c'est pour moi. C'est ma parcelle. Quand on a dit ça, papa n'est bon, il y a que tu les ça ça même pas. Ce que tant yo baki ko déficit. Ce tant yo ngote ka lupango, ce que poye sort na epo, papa na kufi, maman na kufi. Yo papa mdotsika lo kwa papa leki. Papa ya mokia za la raté. Oui. So ngote ka lupango wana par rapport ya nini poye maintenant sort na ye. Lupango est comme un conflit, il y a deux familles. Si ma maman na ye bazolo ba lupango, il y a ndeko na biso. Voilà maintenant le problème. Ngai pe to telemi na sima ya ndeko na biso mobali papa na bango lupango oyo za ya biso dans lupango za kwa yo po ya ngai ngam na defisa papa na ye mbongo bon il peut ça en conclusion so teki lupango ngo siko sort na ye mais mon enfant akoya na ngiringiri e pa na ngai aye benda bandeko na ye bandeko na mibali bana na ngai et puis baza batanga be ko mo baye bani akoya na nanda ku chambre zali na âge comme ça, comme ta gain, ton PC gain belé. Elle va faire ça fait quoi? Ça n'a rien. Rachidi, au moins plus yo mimingai. Moi na, au miloki, au na média, papa. Donc il va vous ngai, c'est tout ma paix. Papa. Non, tu sais ma paix. Dans le monde entier. Papa. Putain du merde de toi. Papa. Attends, tu vas voir, tu vas sentir. Papa. Non, moi comme mangana média boyeta. S'il vous plaît. Est-ce que c'est ngai? S'il vous plaît. Hein? Oh non, c'est ngai. S'il vous plaît, papa. Yo, on loki fina yo. On loki fina yo. S'il vous plaît, papa. Faut arrêter de l'enfant. On loki fina yo. Quand on t'aime maluba papa na ngai, on maluba papa na ngai. Papa na tika lo bisanga lika moroto to luba na papa chef. Pour moi je trouve que c'est bon, je peux partir hein. Bon, d'accord. Pas de problème. Je crois Toyoki au lobby. S'il vous plaît, moutez-moi dans la réception, on a beaucoup de réceptions rapidement parce que tu libéré papa rapidement. Je crois il y a moutez-moi dans la réception là. Moutez-moi dans la réception là. Pas de problème. Oui, beaucoup de services rapidement. Il y a un contrat, il y a un stand naé. Parce que Azo Silica. Beaucoup de services rapidement. Bonsoir. Bonne papa. Bonne papa. Vous allez bien. Vous allez kimia. Pardon, s'il vous plaît, papa. Vous allez place au fan. Non. Non, s'il vous plaît. Mettez attention. S'il vous plaît. Attention, j'ai non, c'est toi. S'il vous plaît, papa. S'il vous plaît, papa. Non, s'il vous plaît. Papa. Comment s'il vous plaît. Je vais placer au fan, s'il vous plaît. Ok, merci. Je vais placer au fan. Mon cher. Je suis pas ton cher, attention. Non, s'il vous plaît, papa. Attention avec moi. Regarde-moi. S'il vous plaît. Yo nangola na beti ça comme elle fait yo. Papa, nangola na beti comme elle fait yo. Papa. Ah, regarde quoi? S'il vous plaît.
est-ce qu'on a ngola na ngai yo papa le kola ce qui bon frère on l'a na ndako na ngate yo na basi na yo ni ngola wala ba chaque fois makila o eza pa mwana oyo yango eza pa na ngai toi je te dis détrompe-toi mon frère on se connaît très bien on se connaît Papa. ngai na yeba yo yeba bien bon ngana za noko En tout cas, s'il vous plaît. mon frère nous donnons c'est loko na ngola pa na ngai S'il vous plaît. S'il vous plaît. yo ça va faire non ngapé na ça va faire na ngola merci kala jamais ko la pa na yo merci S'il vous plaît. na yo kiyo Je crois problème est awa. Soki yaya et awa. Les a bilo mo d'abord za familial to kokota mo. Biloko ya famille me m'appelle liwa. Surtout que les balobaka bino de bato na mitibo baka faut respecter maloba ba oui. Mwana asali démarche na ndenge nyonso. Azu solution te. Yango ekoluka biso. En tout cas, il faut respecter maloba les bato babaka ko respecter maloba oui. Oui, nous savons kufa, soit dans la famille nae, aïba koloba. Ça m'a permis de m'avoir kufa, surtout que Soudou soit responsable. Ça m'a permis de m'avoir souka etikala. Jambe. Rachidi. Papa. Yebi sanoko na yo makamni papa li kazo prendre mon balpango. mais mwana akoloba nini mon frère tant on tuna mwana ayebete loko moko te concernant ba problème on toujours le kana famille hein il faut comme étiquette Papa héritier. Papa. Papa héritier, obagel kamo bikeno un héritier eza muto azo simba biloko nyonso aza elo nyonso zali. Exactement. Bon voilà. oui Siko pourquoi pas vous permettre mwana oya lobate. mais mwana otango biso to il était où pour y ayeba makambo nyonso tout pour ça ka presser fort mais c'est na tiki le temps D'accord. Noiki. Vike eloko komisinga a concernant kama soto sola inami. Na mona ki ba procédure bando me manga to 6 à 40 jours à tout cas musika. On a degré ma niveau makambo komo komela. Et komi voire même na ba to ba komo yotal pa. mon commissionnaire faut pas qu'il débatte la parcelle oui ba ko tala parcelle amu ya yo papa c'est pour moi na défi ça il y a grand frère na ngambongo mais mon frère Papa héritier. Est-ce oui que monsieur Togo kamona mais il parle des choses bizarres te? Non, s'il vous plaît. oui S'il vous plaît papa. Yo le belé. vie na yo okola na ona brutal si to koli mon cher Rachidi Loba Donc autant le moni na ba commissionnaire ba komo yotal pa. Na bina luka papa le kina tu na au juste ces années. Na fongolo vérité. Pour makambo nyof to comme tina niveau ti lelo maman na ngakota matele. Premièrement maman kufina pour na souci ya mobali na ye. Deuxièmement ba makambo papa le kabimisi otoko meliti na niveau awa. Ya ko bimisake papa le kalobi. Il paraît wana ngano otamité. A défi ça papa na ngai mbongo wana basaki na vie ya souffrance. oui c'est normal c'est la vérité Oui, pangwana. Et ngana koli na botami na koli papa tikala jamais ko ebisanga. Une fois ça to vandi na famille papa ebisanga. papa na yo akoyebisa makambo wana te parce que oza mwana Papa héritier. No Papa héritier. Noko. papa soyez calme Rachidi kolela te kotangisama ya miso te alors que tango ngana za awa o eza TV bazotala biso ozoyoka ventile te o aza mwana ngai Mais papa le ka comme tina niveau kolakela ngai. Papa le ka comme tina niveau kolakela na memi makambo oza mwana ya soba na memi makambo poto mukakimia papa komi ke na miloki na problème nini. mais oui obiloki On a comme kola en église et pourtant papa n'a tiki lupa. c'est pas la pensée de ton père je te dis clair papa na yo tomi l'autorité papa moi te ngai papa na bongo mais manga wapi Merci beaucoup papa Zayo. D'accord, tu peux se raison. non pas comme ça Non non, tu as capacité, nous pouvons Zayo. mais faut respecter hein Non, mais pas- faut respecter Non, non, pas de- ce que tu as été na médite ne m'appelle combien ma carte Non, pardon. hein monsieur Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Kutumbuka. Et toi ça mibali hein Voilà, ok. merci mbanga ndele kaka yo trop Gaillard zéro yo Gaillard zéro merci nandimi na ta kayak zéro mais vérité na ngai sa boye papa Rachidi
lokolela lisusu te peke na ngai eza boye papa grande sœur na ngai afa kufa eloko ya liboso ayebisa ye ngai oya ndeko na ngai mobali oya troisième na biso me nabombelaka likambo te parcelle oyo azobetela tolo ntango bazalaka na ndeko na ye ndeko na nga mwasi abanda kodébrouiller makala na ye alors que na nsima kodébrouiller ne makala azalaka mayele mpe abanda kobomba ne fiske ne mbongo na ye ne fiske mbongo na ye nsima mbongo ne ekomaki ebele asalaki nini nde ayaki kosomba lupangu oyo ye azolobaki lupangu ya yane mensonge, c'est du mensonge. C'est du mensonge là. Sérieux? C'est du mensonge. Papa héritier. Oui. Non, monsieur. Nakoni maintenant quand vous sommes pas chez moi. Papa. Oh non. mon cher. Il y a ça pour boti même moi na zawana. Munoko makasi boye pona nini? Je m'en suis ndeko na ngai ya mwasi. Aye koyebisa ngai. Omoni papa leki ya mwana nga wana. Na mobali na nga. Baza tata moko me mama moko te. Luvundu. Mais c'est attention hein. Attention, mais je te dis attention. Ngai na zanoko. Tu comprends yo? Na mwana yo ko kanga te. Mon cher. Je te dis vérité lui. Na kolanda pour eza bien yo. Nata ndeko na nga propre. Akomi ndeko na nga te. Ça mon sens bato ba yena ngo. Mon frère, tokosuka na musika te dire la vérité. Akondima mo. Na musika. Na kondima mo. Donc na musika. Héritier. Avant que tu aies Papa héritier. Qui fantine na biso ezoko poma na yo na moko yo ya lokuta No kotala tanga. c'est quoi ya lokuta afantiye varia Angola bakango vuesco okela kabinda vuesco na Cameroun vuesco nana ebite ngai noko ige na sa logique makambo na ngai ona solo ba vérité toute information mutu na yo toute information lupango wana ezotekama elivre par serret eza na maboko na nga boya poso yango mpa na ngai c'est bon oui yo kene na wana eza lupango na yo mais c'est quand vous c'est la dernière fois vous avez vos salissina na kata plateau ça marche mais c'est ça non vous savez Non, papa. merci Anglais. au film merci Anglais. bon sangani ya vous savez ba côté dans la tina famille na ouais wango vérité on a pas na vérité yango ozomona ngo ke na vérité mensonge là que tu as de parler mensonge obenga ngo mensonge dans le monde ça passe ndumba pamba Oh, mon ami. ndeko na nga azalaki mayele afubaki ndeko na yo ndeko na yo mwasi akuvue ndeko na yo mon cher ate kufu tuna kisonga tuna nini Papa le kinzamba li. ndoka mwasi ndeko na yo asalaki mbongo yango liwe memi afa Rachidi cher yo lakini sina mabe Rachidi wakuta mwa yo otinga mwana kasi na ngai otinga mwana kasi na ngai tu me connais toi Brital basala yango sake oyiba mutu lupangu na ye na Brital S'il vous plaît. kolo lupangu yeyo S'il vous plaît. Banana. Papa. c'est héritier hein Papa nangai. c'est nanga tielo biloko na ndako Non, papa ça qui est. asobokola yo atiki lupangu na ye mpo na mwana kasi nanga oyo Ok. ozoyoka Noko Ike. S'il vous plaît. Je crois que tu as besoin de ça d'une. Expliquez biso le Cameroun. Très bien. Pour le Cameroun, le bien. Et l'équipe biso mais nani nazo misango le Cameroun d'abord. Abota mandeni ni na papa na ye. mais ya solo ye tata na ye oyo aboti ye na tata leki na ye oyo oyo auti ozala moto ya makelele oyo baza tata moko me mama moko te Ok. baza tata moko me mama moko te Rachidi yoka sikoyo naloba na yo lisolo oyo mon cher landa ngai omoni sere na ngai
Nde na ote kolobaka ser nanga azaki débrouiller moko note kanika makala. Na sima ya makala na ndo bomba ebele. Na ninga ndo bomba asomba ki parcelle oyo batika na kombo na yo. Amonaka a se présenter biso bandeko na ye. Taka ni puisque biso toze belé na famille. Donc amonaki jamais ako présenter biso yango moni abimisaka papa na bino liboso ataki azape mobali abima lokola wana parcelle na ye. Aboyaki biso po emsu toko bando ya kotonda na ndako ne to tsa mulunge na mobali na ye. Yango moni mama na bino asombaka ringi oyo. Po yo ozala kimia na vina po bota maka yo moko mwana kasi na ngai. Ngai na kolinga te mutu alimene na mokila take ngai na zali. Ozomona tateleki na oyo soki ya pumbwaka ngape na oncle na pumbwaka soki ya melaka makala moto ngape nokono na melaka makala moto soki ya kendaka par-ci par-là ngape na kendaka par-ci par-là kindoki na ngai kinoko eleki ya or ya tataleki. Bon, Noko. Oui, ok, merci beaucoup. Je crois qu'on a koloba les affaires mo familiales, les affaires mo parcelles. Nana préféré, biso nangam na biso. To megape ko maître avocat na biso balandela. Donc, mais bino bo ba no démarche ok non na l'état. Au moins comme l'état ko ba na bino, lokola yaya azongeli biso awa. Biso to kelpe na ba instance mususu to ba comment donc mekape ya koluka comment et ko récupérer oza lokola lupango ya kozongisela oza lokola ya lokola koluka solution awa biso to luka na niveau na biso et bino famille lokola yo noko zali bo bana nano o nyoso comme la bino kuna bo ba kozongela biso plutôt ba comment on doit faire. Merci. Oh je crois ngona. Merci. Et mambo kindoki banini wana eza vraiment na te soki ya alingo osala bonga na kolakisa ye. Yeso les qui même kindoki. Oh, mais yo ça capable même ya kosala même au-delà nango. Je crois en tout cas au Togo bangwana. Yaya. Noko na zali, biso to kota makamwana na sima. Olela to kota ngwa vante, to kota na sima. Bino bo banda démarche. Debo komela, biso to ba comment, biso to kosala. En tout cas, place non to kende toza na raison. Même tati to ke na l'état to ko bimaka na raison. Tatale ki no afwatso. Tor na tor. OK. OK Rachidi. Merci beaucoup. Merci. Merci. OK, bon qui en a mis on oncle. OK Rachid. Merci papa. Merci. Kolela isu te OK. Merci beaucoup. Merci. Oh mon Dieu, ma famille dit il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire avec ces grands embouteillages? Partout, il y a des œufs de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche, composé le plus 243 82 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poisson salé et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Olingo nanga ya Yesu ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana moto baluka yo na bajeune priere